mbote na balandi nyonso oyo balandaka biso na chaîne na biso ya Flair Monde HD na sima caméra na biso tozali bongo na Dembo Wembo lelo to elibino ba news na biso nde to yebisaki bino to bando yaka na ba news ya chaque jour ba news asika a na émission na biso ezali very olinga te otala biso parce que to lobaka makambo oyo ezali vrai na pesi mbote mingi na directeur na biso Guy Masamba na pesi mbote na mama secrétaire na biso Sylvie Kubakana na bosanité Papi Malanda motema ya batu ya Nathalie Malanda lelo to ekolobela eloko obabengi sap ezani saper azanani naza bongo na invité na nga na kati ya plateau naza nga moko te naza na invité na nga na kombo ya Patou Kapangala oyo ayebani partout les sapeurs patron ya ba sapeurs c'est Patou Kapangala caméraman na biso afongola biso plateau tozwa invité na bonsoir Patou Kapangala bonsoir Pelé Tafoum sapeur patron ya ba sapeurs Patou Kapangala zanani Patou Kapangala aza simple icône de la SAP pour toi suba sapeur tout court te roma ba légende pour ebike to sali mingi parcours eza mwa mulai to beta po balandi ya very ba yo kapenda parcours a Patou Kapangala o pe ba msu pe ba monique o baza capable ba roya o laksa na very on est là Patou Kapangala olinge la mami pourquoi olinge la mami elambe uta na famille ebandi na koko papa bon elambanga na lularango po na père o aboti biso azala sapeur te azala sapeur te azao sala pa premier architecte présidence ya Mobutu abanda oya ba poto ba brusa ba mbulo na bango ya architecture ande ko lata siko ndenga lataka na mutuka ya ngolo so alati bilamba pembe atambola pe na ponchaki ya pembe bana bandal matonge ma campagne ba yebi na bango ke papa Kapagre papa na ba Kapangala donc aaki mutu moko boye alinge makambu nde ezara bana bazwaka na mutu ba champion Kapangala azwa kota ba voiture nga azwa nga côté ya elamba lelo na elamba zo sala soki mwana no alobi akoma sapeur est-ce que oko autorisango te na autorisant te. Pourquoi autorisant te? Parce que yoza sapeur. Eza pas mingi parce que eza na ba turbulence beleza kati wana. Pour sap so lingango mingi okobosa pe ma mususu oyo yo kanara na vio sala. Parce que so bitumbe sengi ke o changer faut changer. Yoza sapeur moi non pe no mfandika bota pe moi non pe akena maison akena Versace akena na Dolce Gabbana mbamwa bandika kotaki asombi bilamba yo fanda ina na ndako yebaki totaka be mwana pale kine émission ningi yo tambola na émission o pekisa lisusu a koti déjà na esprit wana te malheureusement ba na nganyo surtout ba na ba idée wana te moko na nga ko ya mwasi ya mkolo na nga koti na mode ye mo aboyi parce que nga za sapeur modéliste na sali mankina awa donc un défilaka na sous sapeur international sapeur te kende za po ba sapeur baza ba catégorie belé appelé ba sapeur sombiri tekiri bazali ba sapeur communautaire bazali ba sapeur ka ki azo se faire plaisir bazali ba loba ba peut être sapeur ni na za sapeur icône de la salle professionnelle légende il y a mambalé je pelé to bi place to utit tara ndebi so to uta. Donc, des ans, on a expliqué, il y a trois types de sapeurs. Sapeurs communautaires, sapeurs mannequins, sapeurs sumbiri tekiri. Na trois wana, la différence na ngozani. On peut expliquer biso sumbiri tekiri, communautaire, trois wana. Bon. Sumbiri tekiri zani. Le roi nga papa na bango, le yambi papa na bango. Le roi papa ye mutayeba makamba onde kendara sumbiri tekiri zabo mutu ateka bilamba na ye neti Pelé Tafoum nga na yebi na masolo to sa lelo ya musa na banda Afrique yo po yebi nga masolo nga na sa lelo musa na nga banda Afrique ya omtebe manga na poto sikoyo sumbiri tekiri azake mutoyo alataka na ye mateka bilamba Sko po ateka bilamba bien fa ya pa Pelé Tafoum
na veri a lobby attaqué kapanga attaqué ba oyo ba monde ke ba saper a ebi ke le a robima a komi a bengi ba client na des abonnés ou mission boy ba mission ba opta la peine ba client a be moi ba pièce wana beta ki ba misusu ezabo na bo comprendre wana ba saper sumbi tekiri ba saper communautaire ya la tara pona ba congolais a se limita na pona ba congolais. Donc soit lati faut que les châteaux rouges à côté à Bimi à baluki ba monier na ba na quartier na bango ba asukika na quartier siko biso ya troisième na oye bisao ça perd modèle parce que biso to travail awa na ba vieux ben mukasha ba masamsusu ya Brazzaville ba to sara ba association na biso ya ba saper na ba Côte d'Ivoire ba beng sa biso na ba événement nani politique ya mboko so net avant meeting moko boye zala biso sala ya prestation tu vois après na za susu na masolo ke na sala ga mannequin photographique à part ça musa no musu ces amis parce que kozala saper faut za na mbongo ndenge yolo ba oza patron ya ba saper nyonso ya Europe à part ça Pele omoni batu bayebi biso to lakisa ba relevé bancaire na mboko yo to lakisa ba carte to lakisa ba palais to ana eloko approuvé te na mboko nga azali business ban na sa makamna nga ba kotonga ba palais na kin ba locataire ba mbongo ezozonga awa na sa ba pa na ba na immobilier ba na za ba par awa oyo za ba Carrefour ba Leclerc ba tumsu lemsu ba iba te so za mwa mbongo ebele na compte na yo moi notaire alors biso ke tia ba branche yo soki ozane tilem sous ces exemples to rotanga ba foko te ba opéter ba câble na ba palais po ba congolais ba funda ba bato le olo ba boy ale ba komo landela mais na fongoli ka moi mke po bato ba yeba ke biso to bato to lakisa ba billet de paye ke to salaka ça fait au moins plus de 20 ans na logistique na logistique na sala mambalo na logistique na ba chronopost papi malanda ebi na mama Nathalie na dik baleta ba ebi pena ke mutu wana step bosse na Dani Pova koda bundes papa Dior mikolo ba obenga papa Dior comment na patuka pangala tango ya ki France premier jour kota ki Paris banani oyo monaki ke ba intimida ki yo ponela ma parce que nga na ebi yo utinela ma na Afrique pour Afrique au beta au comme ça bateau lelo ba kumba saper na poto na Afrique banda aussi melo ba veste to kota ba kombo na ba ngote Gilles Benzula to lo ba vérité Junior Sanduku yo yebi Adela Menga to yeba ki déjà partout ka pangala na Afrique ozaki saper olongwe na Afrique komi poto tama komi poto saper nini oyo impressionnant yo ba saper ba impressionnanga ba vie na ngana to yeba na bango banda kine bango banda uta poto ba oya ba egetoye na ri papa gitata po ba ba camarade ya père Alec na biso amemanga na Angola kenjo ba bango tu ba modogo jafa ko fere ba kokowaya ezai pe ki bango pe ba na Paris ba pe ba na Paris sikoyo le ngana ye na kuta vie na ngate siko bana maye bele na kuta awa o ba ebinga mambo bilamba bulka ke ba olianga po vie na zate le roi vie na zate ba olianga siko le na ye na kuta siko na ni belle-sœur na nga reto kapangala to anoza na ye abi bon lelo to beta to le na komi na Colombe wa ezai ba boa Colombe ban aisinga to kita to bima siko na ina ba yoji na nga siko na bi ba yoji ezo convoquer nga te fonga beta pièce sika ba yoji na utali na Afrique to na utali na Afrique parce que na Afrique na ebi ozali na bilambe ba yoji na nga na ba catalogue le système na nga catalogue ba na Afrique talaka avant jiba ba na idéologie ça fait au moins 10 ans après jiba tala siko ba là t'as déjà ba ma papa ba bouchon Pelé to continue l'histoire Pelé tafumu belle-sœur na nga reto kapangala kitina nga to kuta na garage nga na mona mambo ba film amsu na mona na film mais ba disco ba réalité to koti pena Ferrari pas démarrage ti Faubourg Saint-Honoré na Faubourg Saint-Honoré toke na Gabana skoyo abengi vie c'était pesa petit wana disha ba se débrouiller 10 000 €. À se débrouiller ba pesa 10 000 €. Disha ba na se débrouiller papa to kota boye
na disha ba na mère ya kasinga ozwa ki fuka ya babilamba ba valiso ba ya pe ba pe amo azwaka mobimba na tiga sori na ba na so mobimba na ezali na yeke na je na ba 9000 et quelques na tiga na ba fola na ese mo gaza comme des garçons za puis na somba All Star wana kuti bat ba betara ba All Star bat ba la tra ba basket na mikili ba beta rock and roll tout tendance confondue. Papa to koti na nina comme des garçons na zikaka nini. So mais les to koti na ka zolo bate. Les to komi na palais abano benga sko vie. Kapangala obi ke lekino na comprendre ta za muta folie. Obi ke 10 000 na pesa so mika pièce moko. Abio yete makamuna ya boana. Sko ya ebete biso batangola to yaka baboro poete nga ina 50 balles na ngala yakinango. Parce que kuno za oteka diamant. Ngolo zaki kumtoteka. Trafiquant ba tutu ba yebi nga Angola la imuta somba diamant mamonge banda mona déjà. Sikoyo na ina 50 balles na nga. Siko wane zaika ke na nenga vie petit aye ACP là. Sikoyo mère sikoyo est traumatisé. Abi non abando benga siko bandeko na ye. Mais te bote aleka kapangalo yo apese 10 000 kabwa sobika la mamoko na basket. Ce qu'on a tigala na ba 1000 et quelques pour na ke na boîte. Papa. Tobimi. Là tobimi na to comme a boîte ba na bazo animé Blaise Élément na Sankara. Ce qu'on a mona ba mai ba beta ba forme jet set, wana jet set. Ba boa ba benga na papa ba bine tapage délire. Papa. Au tali pe ba la mai banda setil ko nga pe ami kilo na lingaka yango. Sikoyo kuna na boîte wana studio 46 na Noisy Sec na ebisio ezaki opie mwa boy donc so koti donc faut l'accès que oza awa sko nga tikala na mwa 1000 balles na 50 noza aki na papa c'est quand tu as tout na tika na palais wa 1000 les autres pesé papa ouais na bandi ko faroter élément na Sankara na tcheka 500 € en G boîte comme inondé. Toi na massa biso kapangala Tala komba kapangala déjà sonara déjà. Papa chaud bandi. Na yokuta ba massa ba massa belé ba beta ba forme lelo to yamba na bango. Donc jour wana ra liboso ba yeba ite ke na ye. Ba mona ba mo kaka kombo ba mo nandenge na lati normal. Oyaza déjà mutazala radiana. Pour na beti rayon te papa gabana na beti mo bimba gabana. Rayon. Siko na pena me na pena Ferrari tozui deux gardes mo ya bandibu ba okenge la Ferrari libanda. Tout est confondu. Oh papa ba tutu siko mère bando présentenga Loris na mère Malou. Moi ça vient à présenter nga Loris même to yama na mère Malou abi oh petit nanga siko massa moi za na jet set habité yende aza pouvoir d'achat boy faut kota pa abiso mère Malou habité ya ko kota pa abinote là to bimi to kota faire mère Malou abi yo za petit na biso yo ale ka ba prêtre rosa bango basi basa lo na bango na Gilles de papa wemba basa de gelo on a Gilles yo rosa sima na bango te yo foza mupa abi yo rosa sima monte yo muto sima mboko yo rosa sima na bango te yo apeti na biso motivation ba mo e bandana Aïssi Loris ma mère Malou Loris Aïssi Loris abi yo fozala na ye ya za petit na biso yo fozala na siko ba tutu na mambo na lo ba tutu ba yebi ngeza so bouger na mère Malou balancer yo le mère Malou dae so balancer nga Loris o balancer yo. Donc là Loris Azaki ngazaki ba mal bana mai tout ba yebi maman na oloba ya en vitesse na ngamba moko ekenda siko etenga siko charge na comme siko na charge faut na payer teni nini ya rayon parce que banek déjà na mbongo ebele ko somba teni donc faut tikala na ligne na rayon na ligne wana patu kapanga ebangisaki yote ko ya ko bimisa mbongo ebele bongo ya kosomba bilamba tango komaki obangaki yango te tumbana tango kutaki ba ikiri wana ba jet set obangaki te pele lelo yo yebi na Angola so bato bakoma olata parce que biso to lingaki te biso to tike loko wana joueur a signé contrat boye na primeur da gauche
il faut somba bilamba joueur o nani ba men o ba nani na imposa bango le tikala bano ba ye le lolem suba oyeba te mais o to beta histoire vrai ta folie to bana sala to zo mbongo ba jeune mbongo diama au mona muta oti poto ebise tia valise na wana valise déjà combien 20 ba ils déjà ba no signiango déjà na Afrique donc na poto e bangisa ngaite mais le roi na kuta un avantage via zagi déjà na moi pas yango mutesala nga moi avantage pas OK mais et ya na koko so après est-ce que tango zo mona le tango kuta ki via za na ligne moko poko landa ki ligne VT yo landi kamba monzela na obilamba na bilamba to fandi na ngola boy to tala boy patuka pangala zo ganga na vita imana makamba bilamba to gangi patuka pangala kaptuka pangala atika makambo te otika ki makamba bilamba te pona nini parce que lobby obike moi na ko sala ngote pourquoi yo tika makamba bilamba te pe le moninga makamba bilamba nga betami na ngotro paper bato ba ebinga bien bato meta chaber ba ebike au moins muto père nga bakanganga ezama mibale ya politique na mambo bilamba o nga la kangama chebiso ke père yemo père ke nautika nga na kala mwana bon bozo bo bete fimbu ala la nanu wana pour amona ke na lingi makambo minene abi moi makambo yo zo luka minene il faut sala nde otanga osala makambo na yo po ozwa mbongo po koka mambo wana mambo wana ezangi soko somba pale ezangi so makambo ebele po nano kokite mambo zoluka donc faut que na classe faut que na classe OK ni ngai na kata na ni na kota na 3e secondaire na sali mankina na lingwala na les champions na ni na lingwala wana sima ya palais ya nani entre palais du peuple na Kamanyola na porto a sima stade de Martin na porto msuskuna bana ya zone kini ba ebilingwa kana prince wana ya nini. Merci beaucoup wana to yambaki patuka pangala na pesi mbote na vie na nga Valentin Kongolo na kati Hollande to bo sanité international Christopher Mandiango Grand Diogo to pesi ba bonne chance joueur na biso amnene kala te to moni na équipe nationale kapangala lelo to moni Paris on dirait makele les al souté natala ki émission moko ya ndeko na ya saper alobi lelo boza na rayon te il faut année oyo bolakisa déjà biloko ya 2024 bosomba biloko oyo za na rayon parce que basi batie na rayon ya lataka solde te na place on a to kolo banini yo ye na rayon te o koti déjà rayon so déjà bilamba ya 2024 parce que Fataki Mbala lobi ke azoluka bosilisa moi oyo te boya na bilamba bilamba ya rayon yesa kotaki déjà rayon asombi bilamba Pelé ta fomu Chilale artiste o asimbinga mutu donc tara na bimi nde mama botanga donc Pelé omoni ya ona ebisio toute tendance confondue pour la mamba ba sapenga na ebisio ba critère ba saper mamsuso eza Fataki non aza saper aza japonais yaza japonais biso to abato tenir correct on n'est pas pareil nga beti ba haute couture ya la ti prêt à porter baza batu na bango omoni sa bat ba comprendre ngote so Fataki Mbala lo ma mnenga roza kate pona propos ba ya Fataki Mbala eza idée na ba kolo nango bango ba na kombale mso akaji na masa mo ba lataka na ye ba Japon o comprendre ngande ce qu'on a beti ba biloko ba Pierre Balmain na ngabo na ba Vexas donc so muta haute couture mo boya ya lobi ke kapangala ba plan na ba pièce wana beta keza ya kala wana nde na kozongela siko pona be na che pes na litoi na l'accès ke kapangala za mbiakaza aza icône o comprendre na biloko alata keza ya solo toza lokuta parce que alobaki moko aza na ngote banda koti rayon nanu mutasombi bilamba na rayon te bon moni ba Fataki eza makambo na bango ya Japon nde na uto expliquer o mo nde piso tout osomba bilamba bo sauf personne to ana ba carte ba privilégié musu ba carte ba réduction o comprendre netinga et la mego ozwanga su mutute quand je parle de linge de haute couture au Dior au Dolce Gabbana au Balmain au Versace et ozwanga mutute parce que ancienneté futaka o comprendre lo banga inde na lingate parce que eza ba mission de to sara bolem su na bon na bagara omo na dani pauvre accord Bundes mais c'est Dior faut na betele ba Dior cérémonie poto kutana te
parce que ba pièce bango ba yara olobela oya okuta ngo troisième personne aza quatrième personne aza comme sous pièce té les yondo sombi en muto liboso mais za pièce té on comprend ah oui bah ta vérifier na télé ma ba mona personne ndenge za verso ndenge zali pour ba comprendre pena que ya masola linge au téléma na yo tozwa au téléma au PC la idéologie lelo na moni on a livre wana oye nango eza bible to eza livre elamba eza bible elamba au moins bato tout batiaka makelele na sap o ezali ba écrivain ya Congo Brazzaville mutu ba comment Gilbert Ngoma aza écrivain Brazzaville po biso tambolaka na ba professeur o batangisaka ba ale yenge ba ale mabanku ba professeur ya elamba to ya non ba professeur pendo batangisaka mindele ba Congolais Brazzaville. Parce que tout le monde a nous présenter neti elamba na ba science politique na ba science pour na ba 7 ba Paris 7e cours na ba Saint-Germain besoin enseigner ba université bilamba. Biso to ba saper te ka ke na ye pas pelende na ye pas veri des aboyés na taquer un individu moko boye pour à comprendre non. Surtout ba saper professionnel on a ça na icône. Donc au moins ba toto ba tchara makele na livre bazate. Au moins papa et mamodogo na ngai. O tout ba tikali. Ba na ba communautaire, on a ebisaka yo. Fataki mbala za. Baza communautaire. Ni kensi ba yaka. Aza communautaire. Aza te so lingyo talite. Témoin. Ba bito fils et donc na professionnel parce que fils et donc to remis suko ekotama po yepe to beta na koto nano. Na ba Congola Brazza ba ivoirien. Fils et Dungu, Didier Njon tokenane na nenga libanda. So token d'Afrique quoi. Mais fils et Dungu koto to zarane na nenga libanda pe c'est bon. On comprend. Oh tout ba tikali na bango, baza na bango ba communautaire, tantôt comme musicien, tantôt zongi ça perd. Donc so retourner pas album ou pas album mango. Album exact. Pas tout kapangala. Lelo relation na Chabert ezande. Parce que c'est le mot beaucoup mais na guerre au Pesimboambo. Balobi pas tout kapangala na Chabert, bazou et bandi. A commencé à bazua, yo pe kuna, beaucoup mais qui na guerre moro boy. Est-ce que relation na lelo banda bobe bana ti lelo bozaka na ba problème? Te ya biso to meta Chabert balanda ngote parce que mo inde zawana wa penda mutu na penda ya depuis siko yo moni mutu pe so za ba okomina ba makambo ba camarade belé et ça moi donc ya lingé le na mutu te ya linga mutu te ya linga comme les mecs de papa ma ye photos zaka na ye mais pourquoi na moni bino balete te mais lelo yo bika lelo eza mukolo ya yenga nde toloba na lingala lelo dimanche ya mo pe na beti na respecter dimanche. Donc, si on a bêti boisa na respecter dimanche, so ezaki to ça qui en week-end, on a mon apena que mikolo na gaba na mobo etretara makolo. Donc so za na misape na ebisio so belara ki bekeli donc yoza problème à makolo rhumatisme. Oromona yango aliaka 3 fois, mangenda liaka do kangara batu par-ci par-là. So balobi autant à 5 personnes à Paris. Au pino fanda pino tali pena boé. Non, ngai patou kapangala les millionnaires à Bassaper, on a l'équipe Bassaper, on son ambongo, na okende soirée mobo na ebi ke batu baoza. So ba biota nga 5 personnes. Na kata Paris, o ba beta rateni no wa yo. Le ngoli na yo 5 personnes ka. Eza problème très sérieux parce que ba o le kaka 5 parce que au boni lo ba. O pena yo visa ka pena bo, fandi pena bi. Na ko ke na RT place na okende. Parce que Fata Kimbala Rosala, Nikens Bayara. Yo lingi Fata Kimbala, toi, na Nikens. Bah, japonais. On n'est pas pareil. Bah, japonais. Ils sont toi, bah, tenir correct. Ils disent on peut japonais. Moi, yo, t'en rabats japonais. Moi, Japon. Kasi ba japonais pe baza ba saper. Baza ba saper, mais si ko toza tendance moko te. Au moins ngande na betité. Au moins o eza ketcha goffre ya nouvelle collection avec ça. Ah, na chemise na ba tie broche. Oh, ça s'appelle broche. Tu comprends? Moutoumso moi épingle, mais ça broche. Et ça ta oh ya Gucci oh. Et ça broche. Tellement mukona na kenda kuta na ma comprend signer contrat na Pierre Ban. Pour ça là t'as un contrat. Ata ba voyage no mon en Afrique. Contrat.
nakenda fete ya indépendance na nini ya wenge mobimba wana eyaki contrat c'est contrat papier na biki faya kuna na invitation otala ngo momo apena ke invitation présidentielle na mona ki on a défilé ozo défilé mindele batondi plein ba otela biso ngo omona ngo mindele plein batondi contrat yo signaki to moni pe Didier Nzongo azalaki kuna donc yo zaki na contrat Didier Nzongo azalaki na contrat te non biso tout ozali na sur contrat biso tout otambolaki sur contrat mais eza sikoyo ke ndenge eza boye biso tosto mesana na makambo wana totambolaka lisusu te ke po kaka nasepelisa bato parce que tosali déjà talaka ndenge ozoba vita emana sa date to comprendre to bandi na makambo ba CD ba oteka biso ba cassette ba kendaki ba Didier Nzongo ba fils Edungu na ba masa na biso mususu ba vie na biso pe po togenda pe na jeunesse na apocalypse ya sap ba Koko Waya ba Ben Mukasha ba Bachelor on comprend ba Congola Brazza ba Ivoirien ba Guinéen ya omoni na loba ba na mai wana baza ba communauté kota la bino bokendaki Lopar pe bokutaki Lopar kuna na Congo ba musée kindungu bazalaki wana bo guerre wana leka endeni entre bino na bango oyebi ke Lopar ba musée kindungu ezali te wana ba masa na biso baza kutu ebele tokuta na bango de ça fait longtemps tokuta na bango na Brazza biso ndoke na papa yo biso fils Edungu ayena ba Fendi o ba Chagimka ba bisika na ba Givenchy nga ke na ba Gabana na ba Dior Didier Nzongo ke na ba Yoji oyo ya sik parce que biso ba compter na biso parce que biso to Paris papa Paris c'est du lourd Paris c'est pas du gâteau que oyeka beauté moi ça perd parisien il faut défendre po ba ça perd mo ba utepe nani masa mo ba utaki États-Unis azalaki wana autaki États-Unis azalaki wana mais bakutana na makambo na bango na faux moment parce que ba eteke lubuteze ponga na flash al bouté est-ce que le parole banque c'est binoté papa yozo est-ce que yozo comprendre te nga azana ambassadeur na bango VC Tony donc Japan yeba ben Japan yeba nova na pala papa Wemba bakindingu ba yebi nga kenda na 2016 kindingu mutayamba nga na Léopard wana mobimba poto anoza na bango kokuta na Brazzaville Paulin na kenda Brazza protocole akabile rozwanga papa Wemba bifa zonga na no poto boke no zoye na poto oyo zonga poto na zonga poto le na zongi poto na kuta na contre-temps ya ba vidéo mo na salaka na palais na grâce mbisi na laksa ba relevé banquier na ba car mbila la na moi makambo papa ba mekwa kuta na ngokala te nga kuta na ngo déjà kala mbila tu apesa nga sixi moi na bimezati ya na kendaka e nani matanga papa Wemba te pona ba sixi wana ba pesa nga na mbila ponde na laksa la na ba nifo ba vérifier bon na bana ba congolais ba ke funda ndenge zala kaka on comprend. Ouais. Sikoyo ndengi okendai ko signer contrat wana tango signer ki contrat na yo. Papier contrat peut faire tout monde yango parce que tout peut ça peut be prêt faut ba japonais ozolo ba ki bango pe faut ba ya pe na papier wana ba contrat na bango. Ngana oyana oyanga so ba to very ba public na biso very ba bike nazonga na ozonga pour la deuxième fois na laksa ba contrat na ngana ba contrat ya awa ya ba film oya mambo linge ba contrat ya ba mode oya mambo lamba po biso ba to religion ki tendi po rosa sapé moza mona religion ki tendi te ya mona mutu mususu asuki vine baby ou ba bengani na momi na palais po azo somba azo bongisa mambo kento te ya ba loba kinjo ngolo kento ngolo ku voix taper ya ngolo mutu kapé ngolo moni ngolo ndenge yeti ba contrat ndenge za boeso ba ta very ba lingi na oyana ba contrat kendenge zalaka mais kapangala to monaki makamba francophonie ba musée kindingu ba Léopard na Congo bazwaki ba contrat to moni ba na francophonie mais bino to monaki bino te bozwaki contrat te pourquoi bino bozwaki contrat na francophonie te ba Léopard ya Congo bazwaki mais bino bozwi contrat wana te biso ezaki contrat morobo ezaki clair te ba biso ezaki fallait avant francophonie tokende ezaki prévu bongo ngai Didier Nzongo fils Edungu Ben Mukasha Koko Waya na Jobala ponde tokendaki na programme wana Cyril qui nazala été papa bazo bango baza ba communautaire papa oh tolo baba baza communautaire
yaza sumbiri teki yoka siko ndenge zawana ble ba lobina négocier contrat na bi non contrat ba négocier ngo bongote parce que biso photos ala na manager na bibino bozana na manager to na manager biso na sponsor Samba Batili. OK aza nani milliardaire malien muta pétrole na Brazzaville toza na Ahmed Yala mikolo to bakisi yemoko Willie Toka ya mama biso Claudia Sassou donc ye mikolo alobi ke kapanga ndenge zaboye ozo ya na oke no zo jeep nanga na nini nga sa pepe singa makambo ebele nga sala sa pite pona sepelisa bato yo za ntumbili tekilité nga te karate nga na kabahande bilamba ba kini ba ebit ba contrat wana ya francophonie contrat francophonie to boycotaki yango parce que ba respectaki ba norme na biso te meni na biso to pesa ibango muto azaki nani coordinateur ya francophonie c'est mon ami de longue date. OK donc na ebisi ke non ndenge za boye e ko simba te jibe la we ko batiaki poids ke babite kapsi ndeni za kabino boya kanga bi non de la forêt ba solango contrat ya ambassade ba solango bongote ngande na za fona payer ba pièce Didier fois payer ba collection sika fils fois payer ba collection ya sika poto utika mingi te na Afrique soto zongi to zonga suna bilamba wana ti et simba te comprendre faut changer collection faut changer garde-robe faut changer dressing po et pe ça image ya sika siko yebisanga siko lebo ya obeta ba petua mutu boko tout en a ba pièce te faut ba mona pena ke lata lelo somba lelo ezate ke biloko mo boya sola ba mbisa oka eza ba so amakaya bu lopa kongo ba lata ka biloko ya ba sola mbisa oka te na rolo ba bongo te eza ba plan mususu yomo ebi ke eza keba o eza ba sola pétrole o comprendre keba te biso pe sola njoto pour la nini ke biso to uti Paris faut présenter na nous Paris wana est présenté le roi identité na yo kapangala ça perd lelo a komi na mutu a kofinga ba musicien kolobela ba musicien est-ce que stoyebela ki ça perd aza mutu a kofinga to ça perd aza muta fier muta lolendo place à lati ozo senti que ça perd mais lelo to mona ba musée kindingu bazo taquer ba musicien bazo finga ba musicien est-ce que selon yo ta que ça perd pourquoi kofinga ba musicien bino ba ça perd bon il faut comprendre bon mingi pe beaucoup mi bami kala ba musicien omoni nde eza wana eza ça dépend état d'esprit neti ngai toyeba déjà ba héritier ba ferré ba fali depuis on comprend donc ngale na oya na beti pièce na ngaboy na solane normal on comprend yé muta oyeba pour ça peut faut amutali tutu ça peut se soumettre pour na libanga ba yeba non ça dépend ko landa ba musicien beaucoup mi ko finga beaucoup ba mi kala ya ba musicien Pelé to yebela ki ba vie lokwa ba vie niaka ba vie modogo ba vie wana ba vie egeto yeye bango nde ba musicien bazali ko landa bango mais lelo to mona s'appelle beaucoup mi ko landa musicien ba komi ko beta bino ba mbata ba komo linga basi na bino ba parler ba komo simsa bino ba veste bomi kitisi bongo pona nini s'appelle oza susu na ba s'appelle baza su nenge bazala kité Pelé moni ngai sutunga na loba pona ngana na eba na batu tout o ya idéologie o batu ba kester ba vie beaucoup ba cerveau ni akos ba bien na combat cerveau ni akos ya combat succès ngana bien na combat Adrien Mombele na za première jeune on a avec sa photo na ngana nyaka pona la sa ba on ke to utie sika moko o comprendre ba misien so to koti na ngambo ba misien ba papa wemba ba wera ba jibe ba batu oyo neti yoza ba papi malanda ba jibe nzuga ba batu boyebani o boyebani na ba mama na ba papa o comprendre ouais na ba Nikita la brakinoise psycho ba Nikita la brakinoise wana nde boyebani na bango et aloko nde toyebani ba Junior Sanduku ba Geta Sanduku ba Pichu Mananga validé o comprendre boyebani po na respect za limite nga betaka teni na ngate po musicien boire nga wa ba benga ba client o ba sa ba effort wana ba benga ba client yo ya pas héritier boyeba na héritier pona abwaka yo ozo comprendre libanga toza ndenge moko te oye pa wera abwaka yo
toza ndenge mon côté biso to na ba code présidentiel neti ba Antome Tachabene na ça vous comprenez ba Claudine Kinwa oyebi ke te wana code présidentiel ba boy na boy ba o wana yozoloba bazake azol bazo bwaka e po ba yeba e là o yesko bandu la kiso bilamba po ayebi ke ya masolo ya ba saper vrai saper asola makamnenga sola libanga comme business so na ngote so boaki ngate ezamwa makam na ngate vous comprenez ba yebi déjà ka pangala comme ngape na ko lobela yo na esprit bien posa compatriote congolais vous comprenez nde héritier bimisa chemin de la gloire na e azam mutoyo toyebani depuis vous comprenez allez soit boyinga ça va soit boyinga te eza normal na zongo normal libanga pa no ezala bani dédicace wana libanga pa na ngeza complément parce que na boto baneno na ba mécène nanu oya makasi na moko oyo biso to ngana yo kuta kombo déjà ya le roi mutumo bokuti richesse ale yo po kumbia ya le roi kodia libanga pa ba lambi donc siko yebisanga kombo ka panga ba yemba presque ba mission yo soto pe na tongo ça fait 50 ans batu du ba yo ka kombo ka panga so le batu le ba komo ko yemba bango pe lelo mutumo mo komo ya kapinga ba pesi kapi o comprendre et uti na cap swana parce que les combo à idéologie, bah question tu vas savoir ma camboana, on comprend. Biso to apena te ki o te, ngai fona landa musicien moro boué pour bailler banga sopele atayo moronan. On comprend. Toke na monde à diamant toke o tie ba influence pour na ba dédicace. On comprend. Les lorsque toi na ba mikili, to convaincre pe mikili, toi son elo kwa démontrer awati. Merci beaucoup Patou Kapangala, Fanny Manda acheté salia passant na bosani yote. Yemoko mama na biso mama oya simba na biso na sima caméra na toujours dembo wembo moi ça mandef Patou Kapangala sap tozaki komona lelo ba saper tant bazo lata penza tant Paris penezo inda to mona ba saper bazo lata ba musicien so ba ye bazaki kolanda idéologie ya ba saper moi ba on peut bazo linga balata le roi ba saper mais le to mona ba saper bo komiso yi musicien na lati bino pe boke bo sombi bilambana bolati donc on dirait bino ba saper bo comment landa trop ba musicien na elatel na bango pourquoi bo kena na rien wana tele tafumu omoni mère na biso de mbaebi o comprendre ayebi nga etake saper yo ebi nga etake saper o comprendre omoni na mboko yo ba to benga ba suiviste na sap suiviste azandeni pelende abeti mobimbane ya kaki na basket na puma le roi ne appela zo mimona ngape na kelata te ozano saper te na opesa yo indice na opesa yo indice parce que ngane na beti ba pièce na ngaboye soki musicien mo olatango parce que biso toza bato extravagance te to bato classe tu comprends sikoyo tenue correct on a beti joueur a olata star mo quelconque a olata mais ça ba tenue mususu ba salango pona bato ba betara fanfare o ba benga ba artiste bato abetara fanfare muta betara mbunda oyo mona alati mono alati lo mo za na mapapu eza mutu moro bosoka lambaka donc so moni na motif e lamba wana ba okoma o comprendre oyo yango mona oloba na tele mabomo na système a kafar oyo za PC na lingala o comprendre donc oyo eza ketcha gofre ya Versace na ti ba accessoire ya Versace oyo ya Philippe Patek eza ba montre ba bourgeois donc so oza muta pasi ba prix nango papa so na pesi prix ba omela doliprane na palais public balika bayoka prix ya basket parce que toza na Patou Kapangala dembo mandefu mama mandefu aboya biso pesi prix awa ba ya kobuka nani very ama grâce pemba aligna ba pour grâce pemba baki soko yambi Patou Kapangala tunelanga ba prix ya ba montre na ye na ba prix ya ba biloko to olata otuna parce que na lingaka ninga lataka merci maman mais makamba prix omoni doye na bible pona tobo mamoto parce que na ba prix o to na ba famille bantu vero ki razo yamba yo azolanda yo problème te zet ki pas azolanda zet ayebi mutuni na osola oyo ayebi pena ke muto oyo makamna linga yango wana omoni nga omoni eza troisième eloko oyo to tikalaka na sap ngamu na yo kota ba accessoire na yo kota ba montre est-ce que ni yako salobela montre
Azaka kolobela la go yo ça s'appelle yondem to ebire. Kasi te solo la te parce que il faut y a peine apport. Na vie il faut y a un apport. Nde to ya ngana na griffe boy, ngana na boy, ngana ya boy. O comprendre? Donc yo mto ina maramba ba montre. Ba montre ba ce soir maman demba yebi ndenga za maman ça mandefu. So bi moi ça mandefu ma dembo to yebi. O comprendre? O comprendre to solo la pele. Au moins biso to na ba port et belé na mambo forme. Voiture peut aller ba voiture angolo nga de na vite ma la Mercedes à 0 km na yeli sous na mamba ba YouTube na tongo na beti na sous na TikTok na koti sous G donc na panja ba G donc na loro morote o ya tara ba binomo bande ono mususu ya ba communicateur ba pesa combo démonter comme jamais. Yango to lingi yango lobela montre oyo parce que montre banana bande ko tele émission na ba anga po ina la tele montre na nga pour na sambwa. Oh Philippe Patek papa Philippe omoni Philippe Patek eza biloko ba roi na ba ne ba obeta na ba Google eza type royal et type présidentiel te petit présidentiel souka na Rolex on comprend na moi na lobeli Rolex tout Rolex tout ba ça fait tout lelo ba komi na Rolex. Lorsqu'on a un Philippe Patek, le roi n'a pas été pelé, t'as fou, moi, bien, ça fait longtemps, l'ami de longue date, a yebinga mamba bikutu. Na yebelo ramba. Ce qu'on va tout habiter que ngaba lixo na omemango parce que na outi na monde à diamant. Na monde à diamant, il faut tikala na lix. Ce qu'on bango ba osonga kake, moi simple sapeur, tu vois, on comprend. Mais nga outi na monde à diamant, il y a un mot to kocha ba montre parce que sori lelo. Ok na place moko boy o to somba bilambo pele ta fumu que ok no simbi se lamba pour ba peso là ba peso te mais na montre so pesi ne ti montre so na pesi estimation nango eza un notaire nango et ba avocat na ba notaire yango eza virement banque ya banque Philippe Patek ba beta ka ba mo ba mona o ba Prince Charles ba mona na habité so manko ko zo pour avoir un problème parce que na ebipe Rocky Massamba les millionnaires d'Angola et pas la ta ba montre cher. Yama lingaki na aye ba prix à montre na yo parce que yé pas son ba montre ya cher Rocky. Ngana o sepela ngoku na ya na facture nde mutu e sala bien ole na lo ba prix. O comprendre? Donc facture ezali. Nga ba facture na nga bilamba. Aye na ba facture ne akapangala na émission na biso very olinga te otala patu kapangala. Aye lisango. Grâce Pemba yango yo BR74 maman na Prince. Tout ça bon on a patu kapangala les sapeurs oyo aleki ba sapeur nyonso ya photo na mbongo. Ala ta cher ba montre ya cher. Tout monde ba facture te pele ko tchanga na ba charge na l'équipe ba tout mo na sap ba leka mutu te. Pour l'équipe ba sapeur. Te na sap jamais papa mbaloba l'équipe ou bien ni akosu bien modogo tchafa ko faire. Na sap salara mie. Parce que so au bio leki mutu mususu a oyela yo parce que toi na poto mutu so abeti loterie na e abi bo kapanga la na mimona ipa pele na ok na veri na osukisa e moi ce que bablo benda guerre na sap yango wana ce que tellement biso to dépassa trop na bablo ko na beta ba alligator ba blouson ba 40 ba ti lelo ba na tika ko na kin na moya ozonga ngo boisate et peser plus de 25 kg puis ya valise et tika na kin et tu as qui n'a pas fait bagarre à homo et ça parce que les toko là faut créer ma pièce au créer dressing na kin parce que dans condition il y a biso au là ta sous pour dressing à mundele à oya à tali ba prix à tel ningozo vivre ba baka ba plan au répéter lamba que so là ningo là ti bo répéter ngo les sous te ko répéter c'est trop dire dans là tango côté mususu mais pas na oli sous-souté que on a une émission dans la tissu pied sur te simbate lobeli Niarchos namoni olobi ke Niarchos yo ba ki déjà kala ozaki na photo na ye bat ba ebele na kombo ya Niarchos mais yo ebele na kombo ya Mombele Adrien Mombele Niarchos a représentera nini tango zo loba Niarchos aza pape de la sap aza muto a découvert ba griffe ebele na mode pour lelo ba mise ba yemba ngona banjembo papa yemba ngona banjembo o comprendre lelo sikoyo nde toza na nouveau pape de la religion qui tendi Rive Kono qui makuta yazara na Suisse a osala ba lauréat o ba saper o ba okoka pour ça pesa souté ya kala ya déléquence o somba relamba to ebi ressources place ou taraté
ça pas lelo comment ozo sala makamunyo surtout na paleza ya ngolo ozo beta pe kitendi madame nous na palazo beta pe ya ngolo ya ngolo donc Suzy Koutique Paris au 18e donc match eza bien na mutuka ngolo mamunyo c'est salama ya ngolo po makambo kenda bongo eza bato mona bayaka wana ndeke bazo sauter ozo tanga bakombola bango trop wana bayaka yaka mbangu mais omona injo chez madame Kingani lelo tout mona pifo pas ba musicien na place bino bozali fallait bino ba saper bo défi bo sala ba défi lara na ba mode na ba maison na ba maison ba Versace ba maison mais lelo to mona na place na bino komika fali muka komiko ko défiler ni nezo kitsa bino parce que ba saper bozo kita papa ya jibe mpia na lelo ba mo benga papa yoyo tolo ba ke papa kolo ba yoji totali boy faire kuna kutazo beta kutu kolobate mais bino ba saper bozo zonga kaka sima ba musicien bazo botola bino ora wana fallait komiko présenter na place que bino bo présenter Pelé omoni bisoto beti na bana mai belé ba fils edung ba trésor nga tout ça fashion week mo bo na Paris ba toara ba Rihanna ba Kardashian na ba massa ya Brazzaville o comprendre place tu as comprendre que ba indice nga na betara bango nga be moni ba indice neti Rihanna a présenter la manette nani eza rapona aura musique o comprendre ba Kim Kardashian ba na to beta ba featuring na fashion week lelo fallait yo kana no papa yo kanga na opeso matière au moins ba fali ba côté za bien papa mazaki na ba mazantomo ba saki na ba kazamoto musicien te yo kaka cité musicien akoro mema pe saper akotisie pona ndenge ya communautaire o comprendre a memi pe ba papa ba mema pe ba mema ba kena ba mère malou ba obeta ba pièce wana oyo ya na ba Jean-Paul Gaultier anyo surtout ko kasate ke ezama iso e bandi lelo pour papa mamtari chef à showbiz sima monde viva vera nga zaki wana nga na zaki na John Galliano na ye na John Galliano ya ko changer ba Dior ba panzanga sango apede boy na boye boy akoma moi papa au moins bilope azono yozo kende wana place nga zo ba retour pa batum suzo tanga lelo pe munda mutaroma kwen pona nini tellement succès les kaki na mama mode ba elinga baji tant babenga tant ofandi babenga PD oza PD parce que ba sa permis to yoka boza ba PD bosala ngo po ba pesa bino bilamba bolata tant yo mo bimsi komba PD tant banda ko lobano ke okomi PD zaki pona nini parce que nazaki na likolo nagi na Dior nagi na John Galliano ezaki pena bato to ana collaborer na bango bien ke ba monique au moins neto sala ba émission bato ba ebité ba moi ba niveau batala biso et aka ba congolais ba tunso bazo apela temps bazo interprète ya expliquer ba on lingala ndeni azo expliquer lamba na comprendre to kenati ba del papo ba bato ba va na ngata bzete autouna iso lobano ke ba Mercedes cha fashion week anda ozo na palais ba kei o comprendre akependa boulot ba ozo pena mindele ba ozo na Benz penda ba kei na ye akepe makam na ye ate ba défilé na ye azongi o comprendre mais les ba congolais ba linga raté congolais moko avancé ba sali ba likita ba komi ko loba te azabo pele na mondo ya bilamba to sali trop o comprendre to sali mingi. Merci beaucoup toujours na Patuka Pangala pibo munongo position ngai ke yaya yamba Patuka Pangala toke na biso déjà na kochité le 25 novembre conseil nino ko pesa na batu oyo ba koya concert na ba obaya ko sa des autres parce que le 25 novembre eza opesi mwa boy fallait obeta na New Arena papa moi ba balmo de na la tu eza ba balmeo ba Macron ba la ta au couleur ba français au drapeau couleur drapeau ba français au moni Macron e mo ba signer ki mamba ko ya nini wana ya concert wana ya fali concert na opesa ba congolais biso sala makambu toza ba mboka batu vrai combat et na mboka na biso o comprendre pe leta fu donc il va péter autour à keba ya document ya document o azana keba document parce que o bato ba benga ba ezana o mabete ba o benga pona idéologie mais les mboka na biso ça fait 30 ans yango to ana guerre o comprendre bato on peut ba cha so guerre bango pla ba mboko to fanda
Exactement, que au bino boya rochaba ba grimace au tembo kabo faut pe ba artiste ba profitaka. Vous comprenez? Des aboyé, moi na maya ko beta. Balinga te concert arena ezali. Confirmé. Macron ye mo signé kiango. O ya le atondi to aza mobile net nga biloko nyoso eza njoto. Ayaka na arena ye mo amona makamuna e. So moni mboka ezate o te baloba kite. Era ngo tata mo sa zando kite. No kwa zando kite. Papa zando kite, maman zando kite. Yo mo ebi idéologie il a la poto. So il a idéologie mo boulou yo. So il a idéologie que nga créer makamuna nga pour famille nga pe esiama yo kaka ikon mutaolo barabino. Patou Kapangala a pesi bino conseil ezaki bongo Patou Kapangala na émission na ça lelo tozwa ki est nakati ya Flair Monde HD Dynastie de Bimi Patou Kapangala eso landiango te bima le 27 et Bimi non Dynastie de Bimi. Ah bon? Pour nga ba ebisa yenga ke bima le 27 nakati wana Patou Kapangala za te nga mikolo na lobino ke na ba poli banga pe ba renouveler ano. Vous comprenez? Le roi n'a pas renouvelé le roi papier. Donc, tout le bandana na yemoko d'Apuga, Watanabe, fait rester Pangi. Tous les yemoko de la forêt, Moro, Tezoya. Bon, ça déjà l'affaire. Parce que c'est le mot que Zaki, au petit mois, boyo, za boy affaire et danger. Papa, au moni, bah, maramio surtout les ala, moi, moi, bah, chose en famille, et bien dans la ça rappelle que. Si vous avez ma famille, vous comprenez? Parce que faire dans la montée, c'est bouton. Papa, on a un kapangala. On a un souna eloroté, on a un titibo la tibolex. On a un mikolo na basia poto. Ba français masodi bazawana. Véro Mangoi bazawana. Ba Véro Mangoi, ba Mimi Tike, ba mi check. Joyeux anniversaire, mi check. Mimi Tike va. Ndenge zabo e maso akatinga suki shila yema artiste na biso nde zabo tandega na bimi ba bogoso eza vexa sa bikolo ba chara e ba bocha ebo na songisi ekoya ate donc ba e ya perdon ya mikolo o nzamba pesi ba artiste avec ça so ba komaka o ba sara ba dessin po eza ba artiste o ba komaka po avant linette comme linette faut pas décider on a on comprend de peler ta fumu. Na opesa ba mote na ba maso ba beta linge na Suisse. On comprend? Ba vila biso ba biga chumbu ba rive kono ba vila biso ba mbula kama po bandi manga. Wana bana Suisse. Wana Suisse nanu. Mbula kama po bandi mangai. Ezapela ba vrai chéro ba beta ba mélodie d'attense mananu njongo kashi ya zasko kota Londres. Kashi maningi. Ya beta ba saki. Il y a mystique. Bah Valentino, pour Valentino, à n'importe quoi. A Rosso, mais l'eau, moi, à Turquie, moi, comme carton, moi, ils sont polika, bah, moi, et quoi. Mais tu vas petit, vous savez, moto, mon, bah, TikTok, bah, ça, bah, j'ai na sac. Pour toi, ça, j'ai na mon traité, ça, qui t'ose à mobalo, à moi, si. Et ben, t'as ma bongo. Bah, Suzy Kouti, bah, ça, Chantal qui pointe. Bah, j'assis, ma, si force à Italie. Yende, bah, MBN, ya, bah, lauréat. Poye, aza pouvoir d'achat, azo somba, azo talate. Na tuna ki 500 paires na parole au baïté, mais to comme na biso na kochité, ils ont problème parce que na mono komotanga ba sa paire parce que to na tout na Paris, na Belgique, na Suisse, mais au lobby ke baza ebelé. Pas tout Kapangala to comme na biso kochité. Merci na Seigneur d'abord, merci na patience oyo patienter parce que tu invité qui yo au respecter biso. To pe si lo sako, au continuer toujours idéologie wana. C'est la deuxième volume où il y a un catalogue na contrat. Merci. Contrat on a public na et c'est la contrat on a. Balo baté que ça le kuta ba ozela yango. Grâce pe ba ozela yango. Renate la patronne États-Unis 71 à ozela yango. Bana Angola pe ba ozela yango bana Brazza ba ozela bana King ba ozela ponga beta ba arrive tout. Na Angola kuna Roki Masamba azozela. Ah oui. Ba Yvette ba Getcha Longanza Lazawana ba Irene Dona Monique paiement Monique azozela yango. Ah Dona wa place bagari banda kite. Place bagari banda. Puis bon moun non pas azozela yo. Ah oui. Noko Shidoka pa azozela yo. Ba Trésor Ismange ba yebi ba Noko Shidoka ba yebi oyo nani azo. Pichu la koda pa azozela yo. Ba pichu la koda. Wana ba Thierry Massa biso ya golo. Thierry a gardien oui. Ouais, Thierry.
Ouais, Thierry, donc... Badadi Kinzunga, Badadi Kinzunga, Olivier Madiata, Bakayun Chalambila. Yo, Olivier Azozela, yo. Banangola, Patuka Pangala, Bosenga Kibiso, Yeyo. Toko Minabiso na suka émission, parce que émission Leki Moulaïza qui toko mingi. Toko Momona na Simanabiso Demba, Kangi Kana Moko na Ndenga GT. Donc, Nasima caméra, na soto zalaki bongo na Yemoko, Dembo Wembo, la patronne, ou azosa la filibilité. Pelé akoma lelo oyo azako kembe na émission na biso ya very olinga te okota la kaka. Merci na beaucoup na Esther mère double na kati ya Allemagne mama na bonheur. Dani Pova, merci beaucoup ndenge ochela kingai na invitation na ngai ya Patuka Pangala yo na code ya Bundes. Merci beaucoup ya Willy Mouchieni 00243 code ya mboka. Patuka Pangala 2 personnes 3 personnes bon, na pesi mbote na ngai na ba prêtre opena ba prêtre William Toka Ahmed Yala, donc l'homme à crocodile, de retour à force et en forme à Brazzaville. Donc si Mami Kolo Tozonge fait na biso na Brazzaville, yango to yaro ebisa ba on pona ki ça ce to na Yemoro Samba Bacheli les milliardaires. Donc il bosonné à Rama ici manez à Rama Yemoro Baleine. Donc des aboués, tout ça na sponsor officiel. Oh pena payé autant elle l'autre autant la deuxième épisode. Ouais simbi peut ma kambu donc Tibola wetu. Des on a Vivi Maria mon grosso. So boagi Vivi Maria mon grosso. Au sepeli Vivi Maria mon grosso. Donc moi Château Rouge des aima Pauline Njongo ndenga zalaka. Siko comme Vivi Maria mon grosso. Po biso ba to chaka. So to cheote qu'on dit m'a présenté Vivi Maria mon grosso. Merci beaucoup international Christopher Mandiangu Wanezalaki Patuka Pangala to sisi na biso pona lelo to sukiwana. Ciao ciao.